Angizame bandeko nyonso oyo bakozwa chance ya kolanda biso. Vraiment, dans la culture Congo, avant de prendre parole, vous devez d'abord se présenter. Alors, on avant toi là eno, c'est Mbuta Nzinga Kawandiako, Fumandamba, Manansundi, Yenge Mutatu Kamase. Oui, mode chant, mode zamba, mode Kuntiamfinda. Nous sommes Kuntiamfinda, nous sommes au champ pour travailler. Nanga Lumwini, mon titre est au niveau investissez au Congo central. Pourquoi tout ce n'est investissez au Congo central? Pangizame tata nzambi usalanga fulukina mundu tisala. Tata nzambe asalaka bisika batu bazosala. Soki batu bazosala te, tata nzambe pe asalaka te. Et yekoli tubaki susu boye. Tata nzambe achangeaka mboka te, achangeaka batu te. Soki bino moko nanu bo changer etamboli na bino te na esali na bino te. Beaucoup vont se poser des questions en disant que mais pourquoi Mbuta Nzinga abengisa kaka batu? Pourquoi kaka loba kaka boya Congo central boya? Bambuta ba au niveau zaya kutukidi kazaya kuti kuendako. Bambuta ba au niveau baleki babwaka ntuki tumbu ko bambuta. Donc soki Congo ezo kufa punition pa na biso moko, et soki pe Congo central ezozonga sima punition et pas na biso moko. Et raison pour laquelle nous avons une obligation de vous rappeler tous les temps. Et que le Belabino tango nyonso ke en tout cas bandeko na ngai bokanisa bisika bobuta. Boya ko investir bisika bobuta. Bato ebele bakutuna me Mbuta Nzinga yozo pesa idée ya investissement. Tukoya kosala nini? Parce que ozo ko bengisa biso. Oui. Ozo ko bengisa biso tondimi mais tukoya kosala nini? Ezali question bandeko ebele oyo bami mitunaka. Investissement ezali na ba décret nyonso. Ezala bandeko oyo peut-être bakozala na makoki ya kotonga bakelasi, bakoki pe kotonga bakelasi. Ezala bandeko oyo pe bakoki ko sala babilanga. Baza pe na bakapasite wana bakoki kosala babilanga. Ezala bandeko mosusu oyo bakoki kosala ba élevage. Bakoki kosala ba élevage. Toza pe na bandeko mosusu oyo bakoki ko monter ba atelier ya apprentissage. Ba atelier ya apprentissage, ba atelier technique, ba atelier mécanique. Nous sommes tous les allés pour entraîner ou en plus pour préparer génération future ou tout kotika na mabele ou parce que biso tous allés ba passagers et nous sommes allés passagers to koleka to na vioka quand tu dis te que tu vioka to binda mene zaya parce que ba mbuta ba au niveau tembezanzo kula landana. Donc biso to koleka ande comme ça ba ko remplacer. Bino bozo leka biso to ko remplacer. Biso to ko leka ba oye biso ba bana ne biso ba ko remplacer. Alors chemin nini to ko lakisa bango? Nini oyo to ko lakisa bango oyo esengeli balanda? Le colonie ba kolanda. Est-ce que ba kolanda kaka bozo ba oyo zo renier na mboka na biso yango pe ka ba kolanda? Parce que remarque na la sali ingeti salavo na mboka na biso et surtout na RDC souvent bato mbongo ba mipesa na bango na ba buzoba et mutu amipesa na buzoba okomona ba financer mais bongo mutu o azo mipesa na makamu ya solo bazaka financer te. Pourquoi? Tout na bana ya Ista bazobima, tout na bana ya ISP Gombe bazobima, tout na bana ya Ista bazobima, tout na bana ya donc ba plusieurs universités bazobima ça ba génie des génies. Mais pourquoi ces génies baza soutenir te? Kasi mutu o ameli
makasa na ye mutu o ameli ba drogue mutu o ameli zododo mutu o ameli bombe eza bino o bino ezali bato o bino bosepelaka mpona kofinancer. Par exemple, il y a un jeune frère au nom de supporter Bagangi. Supporter Bagangi. Et un grand patron comme Abedachou. Et Moutou Oyamoni, il faut à soutenir. Et ça, il paraît qu'ils ont des talents. Talani ni bango bazanango. Talani ni oyo bazanango. Oh, il faut ko chapo ya batande ngwana. Talani ni oyo bazanango. Mais tout qui na Ista. Tout qui na campus. Na Inikin. Bokene na ba IBTP. Vous allez okukuta ba génie bazali. Okukuta ba tomayele bazali. Tambola na ba province. Tambola na ba village. Vous allez voir des génies et des génies. Mais pourquoi ces génies ne sont plus baza soutenité? Mais mauvaise foi à niveau boye tiwapi. Il paraît que nous avons des patrons comme Babedachou, Didi Kinouani, Papi Kake, Boko Bang, Tendai, tous ces patrons-là. Mais nous avons compris, mbongo na bino ezaka pona buzoba. Il y a André Kimbuta, Léo Sommet. Mais mbongo na bino eza pona nini. Donc, ceux qui mutabandi buzoba, et bino, boye ko chapwa, ya ko soutenir. Qui a dit quoi ben nous? Malheur à vous, c'est parce que Mayele Liboso, buzoba na sima. Et bozo ko ganga, mboke zo bongate, pezo ke ne liboso te, c'est parce que bozo ko soutenir bato buzoba. Bantu babuzengi, lweti hana moko, bwensi yena tomina. Luhana moko kwa bantu bakedika, bantu bena yemin tumi indulanga, bantu bena yemin tumi salanga mukedika, et cela monavo, si toi zoman satu. Toko benga nanzala. Il suffit de financer, batu ya solo, bazana ba vision positive. En tout cas, un grand merci ya Maimona, ya Lukaou, ya Nkuka, ya Dizolele. C'est parce que si ba comprendre makambo, ya Mwingilu, c'est parce que bazana ba vision, si ba comprendre que non. Toko mi pesa na ba jibe wera te, toko mi pesa na ba bina affilié, toko mi pesa na makamba bozo ba te, mais il faut toko pesa na makamba ya solo, il faut échanger mboka na biso. Et je suis très flatté vraiment, et c'est comme ça ma kasi, ma mhangiza biso so to sekitanga se ko. Buba kipa kudi, ye fi savo, botu feti di atila, botu feti sila, pour que si etu yenda kontwala, pour que nza yenda kontwala. Alors, nazonga na sujet, ya vutu comme sujet etu itukedi vovila. Sujet etu yenda vovo, investissez au concentral. Donc mhangiza boya ko investir na concentral. Il y a plusieurs activités à Eza Ebele. Tout ça na ba carré minière ezali, à part des carré minière, tout ça na ba toutes sortes de richesses. Par exemple, tout ça na ba mabanga, tout ko ça la ba kayas, ba moelon, toutes sortes de commerce, tout ko ça na mabele ezali, tout ko ça pe agriculture, élevage. Donc makambo ezali ebele, tout ko ça na ko niveau ya central. Mais makoki nde zo ko zanga biso. Alors, na bandeko o bazana makoki. Bandeko na ngai boya biso to fongoli maboko pona kozela bino. Et notre souci, c'est de faire avancer les concentrales, c'est de faire booster l'émergence des concentrales parce que Klendeza Awa. Et vous le savez pourquoi nous avons le Klendeza Awa. Bunda Congo, racine nango eza Awa. Bunda Congo, nzete nango ezali babita pindeke partout. Et la clé là, il faut bien déclencher makambo. Et à Maïmon en tout cas, courage à vous. Et à Lukaou, et à Nkuka, et à Dizolele, et à Mungilou. Courage à vous. Na o déjà besoin au Kanissaïna, n'est pas na o déjà besoin au Sala déjà. C'est un grand pas parce que pour compter 1000, on commence toujours par 0, 1, 2, 3. Malgré c'est difficile, mais toko koma. Et débit tout est toujours difficile. To na mpasika kukalanga mais après cela butu na nunga. Nkungo timna mbudia kongovo.
tu ma kanzi mona bunda kontu ma kaboyeke butuna nunga sitwa yangala la kweto aminkembo minakala. Donc elle to kolonga to ko sepela elle to kolonga tango na siko to komika ko buka. Donc esengo kozala mais dans un premier temps to lona to luka to booster pour que makambu ezala ya kitoko. Ako répéter na koloba boy susu hangizame ngai na mituna kabino bato mbongo Didi Kinwani Abeda Chou. Mais pourquoi vous financez ka bato oyo baza na misu ya malamu te, bato baza na ba vision ya malamu te? Bino vous financez ka bato moko baza bazo sa makaba buzoba et balite ya kanda et ba pasteur ceux qui nani wana tout ça ou ceux qui banani bato oyo bazo ko porter eloko moko te na mboka. Vous pensez que c'est ça eza ba bêtises, sont des bêtises. Pays ils ont reculé et bino bo se mettre na koseka et entre-temps ba guerre partout, banzala partout. Ça c'est grave pour vous mangizami. Alors to fongwa misu to longwana na pongi wana to fongwa misu bande ko ngai. Investissez au Congo central, investissez à Kivu, investissez à Goma, investissez à Mbujimayi, investissez à Bandundu, investissez à l'Équateur, investissez partout en RDC parce que nous avons besoin que Afrique et Liboso et raison pour laquelle nous avons bo investir na ba mabele la bino surtout na ba négociation ya diaspora tata nzamba tina bino pa matekuna atina bino pour aller apprendre. Et alors vous avez beaucoup appris déjà to ko sepela boya kolona boanya wana na kati ya mboka na biso. Nazo répéter na koloba bino bato mbongo ya mboka na biso, est-ce que vous avez rappelé la souci mboko échanger? Ce qui vous a la souci mboko a échanger bino bo finance ka banani mawana bino bandi ko ngai. Donc biso ba ope futo koma ba supporter ba gangi to mela ba bombe to mela ba kwiti pour que bo financer biso. Mais ce qui mi tout ezo ko sala moyen bo financer biso ezalité ba tout bazo ko réfléchir ndenge nini ko changer mboka ko financer bango te ba jeune belé bazo bima na ba ibna IBTP inikin ba mushetumene belé bazo bima bozo ko financer bango te kaka bato o bazo sama kama bozo ba bino bozo ko financer qui a dit botala ba œuvre oyo ndeko na bino oyo azoko réaliser oyo azoko loba parce que vous allez dire que mais moi là on a azoko loba il fait quoi, qu'est-ce qu'il fait? Et voilà nos œuvres. Awa tozali na bilanga mieux na biso et pour na ko lutter contre nzala tozoko bunda o nous ezali na maboko tozoko sala makambo nous tout na maboko. Alors soki ba engin ezalaki tozala na facilité ya ko sala makambo ebele, mais tel que ba engin ezalité tozoko sala ka na ba moyen moko boye vraiment ya ba futu benga ba forcing moko boye et on est limité na ba moyen oyo ya ba maboko. Mais ceux qui te suivent engin raison pour laquelle nazo koloba il a fallu ko financer pas tout bazo ko réfléchir ko financer ba jeune oyo baza na ba talent positif. Je ne dis pas des talents négatifs parce que mutu ameli bombe na ye mutu ameli soki nini mutu ameli soki ba soupe na tolo na ye et bandi ko leka na niveau des réseaux sociaux asipoter ba gangi alors mutani ngona bino yene bezo ko financer mboka e ko bénéficier na nini? Combien de musiciens au bino bo financer mboka e bénéficier na nini? Combien de comédiens au bino bo financer mboka e bénéficier na nini? Mboka ezo bénéficier na iloko moko te. Mais bozo ko compter toujours ko financer batu oyo bazo ko apporter eloko moko te na mboka na biso. Alors ceux qui vont financer batu oyo bazana ba souci ya ko changer mboka, par exemple biso ba oyo prenons le cas oyo bozo ko mona ezali dongo ezali gombo oyo to sali na maboko na ba moyen moko boye vraiment difficile, mais tala oyo tozo ko réaliser. Alors bongo soki vraiment botie ba moyen en jeu to tie makambo en jeu vraiment c'est que mais makambo kozala dégâts to changer comportement to changer ba vision na boye to kolela ka mboka ezoko bonga te eza biso moko tozo bonga mboka ezali biso moko tozo saki mboka e bonga te. On est limité
tozomona mukuse alors esengeli tomona musika tokoka kochanger mboka na biso. Bandeko na ngai, il est temps, vaut mieux lelo ke lobi, hein? Vaut mieux lelo ke lobi. Na maboko metala ndenge tozokobunda, tala ndenge tozokobeta mutu pour que vraiment mbolamu ezala. Hangizame toza na souci vraiment ya kochanger mboka na biso, toza na souci ya kolakisa talent, toza na souci ya kosala makambo ebele kasi ba possibilité ezokozanga biso, makambo ebele ezokozanga biso na yango. Beau financer ba jeune au bazana ba talent. Je ne dis pas seulement que vous financez Mutanzinga, non. Na lobité que kaka beau financer Mutanzinga, beau financer intelligent, mais au juste ce que c'est ezali que to financer ba tout au bazana ba talent, ba tout au baza capable de ko booster émergence, ba tout nyonso au bazoko travailler pour non avancement ya ba état na biso, parce que ba blanc c'est pas comment louer. Mais biso ba noir ndem totikala. Alors il y a raison pour laquelle to bosser dur pour na ko changer ba état na biso, sinon to komona kaka bandeko na biso mindele soki boy o mindele soki boy, mais on est capable ya ko sala yango, on est capable ya ko sala yango. Mais pourquoi tozo ko sala yango te, pourquoi tozo ko réaliser yango te? C'est parce que to mitiki mingi na ba distraction, to mitiki mingi na ba futilité moko boy, to mitiki na makambo ebele yango, tout tika na ba distraction na to kota na makambo solo, to réfléchir positivement, to tia pena tempo ba soki ba bakino ba soki tempo na se to ba ndenge ni to ko sala pona to koka changer mboka na biso oyo nyonso oyo na maboko bongo soki to ba matériel to réaliser bikamoni to sala ya danger. En tout cas ezalaki ngai ndeko na bino Mbutanzinga Kabandi yako Fumandamba mwana nsundi yenge mutatu kamase Hangizame tukatusala vidéo za ziko si vous peut-être mutomba keti bokanti promotion ya kanda dieto ya nkangu eto ya mavata meto mfumo tuli mwana Kongo mbelebo ingeta ibobo